Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, toujours dans le cadre de l'idéologie, dans le cadre toujours de Bolingo. Nous allons vivre la bino et relaxer. République démocratique du Congo, Mboka, Oyo, Yanganayo, les alliés Kotam Wissama. Baby, Ebele Bobengi Ngai, Ebele Bossel, la réaction par rapport à l'émission Autosala qui n'a prophète, en rapport à la réalité, au Malbanzam, est-ce tout que va faire et mon aki. Ebele bo féliciter, ebele pe bo critiquer. Quand est le baké, baba marali banga, na mbuma côté là. D'abord on va faire la critique na féliciter c'est parce que bobambi li banga na mbuma o eza côté là. Mbuma eza côté to bamba banga pourquoi? Mayo jaune. Mais le prophète le baki, autant bu sango toujours Congo. Mais le oyo sengeli toyeba, to wuti wapi? To kene wapi? Le poto kene sika to comme le sika ngo to zali wapi sikoyo. Parce qu'on endurcit mon thème en ayo. Le benza bezali ko bima. Nous allons la distraction toujours. Je continue à mboka oyo. Le gouvernement n'est pas ko bima. Parce qu'il y a Congolais. C'est qu'on accentue toujours. Le moment où les Congolais c'est plus que oui, minerai yabiso, mabele kitoko yabiso, ba chinois, ba japonais. Nous avons été awa. Nous avons mabele à Congo. Mais personne qui organise la réalisation, montage, il y a émission où constitué avec les prophètes Gédéon, où tu as épanouir ma belle ma santé. Et awa pour tous un message nini où on colon zambé à Pessibiso à travers mon lobelinaï. Papa, bonne santé. Santé bien. Ils ont pas la bien les alliés. Dans le nord, les abilés, il y a poste na poste, bilé à mon problème. Il y a Congolais. Bonne ma belle ma santé. Ma belle ma santé, ça bien. Où tu as la fois passée par rapport à la réalité où il s'est marqué. On va féliciter qui va qui bravo Bazali. On va critiquer qui va bambi libanga na moment où il là. Bazali va féliciter bon c'est parce que bambi libanga côté là. Ce qui va le baloza qui l'important c'était tu as baba que non. On ville balanda ngoté. Parce que tu as l'anima le bamuto c'est que je suis quelque part. C'est vraiment analyse moquée. La réalité, tout ça, juste pendant 2 minutes avant de faire la journée. Merci beaucoup. Baoyo bazoba bamabanga bazana raison pourquoi. Au moni bazui émission na katikati. Soki bayeba ka ba émission mosusu oyo to sala na oyo to sali lelo bakoyeba. Lokola bayeba kité. Yango fo kabalo bamabe pona nini. Musala ya nzambe pona ko faire comprendre mutu eza difficile mais mabe ezate biso tozokoba mais babilembo ezokoba bula ozomona bakake ezotuta moi makasi ka nyonso na zoloba bezosala mais il faut nayebisa bato ngana za politicien te. Ok, non, la question que nous avons bien. Non, on a zagi besoin. La ligne na bino question là parce que dans ce monde na makamso so loba. Comment ba lobaka? Moi na so vi manzungu, maman na za na si. Ngai maman na ngai. La ligne to ke malaise papa. Merci. Na ko ba ngai banani baza na sima na ba politicien ya mboka oyo parce que ezali mboka oyo malgré démocratie ezali mais tout ça clair parce que chef de l'État mo lobi kabi aza souci ya justice mboka na biso. C'est kabi ke justice est stabilité. À tout moment, même à innocent de courir. Il faut que nous battions là. Il y a des sangazala bosolo. Le prophète va passer dans des délais à Tamboka. Banani va battre dans ce niveau spirituel. Le prophète va passer. On peut pousser au booster du nom. Pour ça, ma camoufle, ma camoufle, ma saka, ma vérité de l'obaka. Donc, banque les réalités. Mais ma politicien, il va se protéger. Il va se bénéficier par là. Bon, ma question à la caméra. Bientôt, lobby, n'engagez na zaboye. Na Kinshasa nazana pasteur moko te na solo la ganaye et oyo to solo la gato beta ganaye ma solo na zanga moko intérieur hein? Au moins intérieur mais côté politicien ata mon côté le territoire national Congo nyonso mobimba
na politicien mon côté oyo na solo na kanaye ba remerciement ba pesa bino na niveau ba lettre ba mikano kotisa partout na niveau ba l'état ba remerciement ba tona ba ka kosopa belixé pa na ote ba lukaka bien le côté na ndé na vandi boye ndé eloko omoni ke Congo ezo changer te pona ni bato ba lukaka elongi ya Nzambe te yoyo na vandi awo nani abata misima na yo oyo oto fungola babike oto bimisa munoko sans pardon sans kobanga moto oyo abata mi na kati na ngai eza Yesu. Ah bon? Oui. Invisible, papa Barokango, parce que la mission la vérité blesse. Prophète. La vérité c'est bimisa. Ote nano yoka kombo ya. Bakanga maka mais Daniel. Vous savez vungura makala. Ozola. Biso to kota prison. Solo. Soki na lobi ke na bete la yo makambo na kutana nango okolela. Na kutana na bakanga na za pembeni ya basoda. Kana musala na bino. Kana musala na vandi na ngai na zabi. Tutu ba moi choc wana nde matisaka ngai makasi. Na botama na bitu. Na sala makambo ya minene mutu akosakana na ngai te. Lokola kola za pembeni. Oye na molimo to silani. Oye na zoto pe to silani mais avant tokende na makambo nyonso na kopesa nano message mais yeba ke sima na ngai natikala kozwa lisungi ya libanda te ya mutu moko te ke akontribue ata na $10 eloko te ka bato ya église na ngai nasololaka na église esi aucun politicien oyo nasololaka na ye to naza na moto asutenaka ngai ya libanda ka église tile ilelo yango nazoloba ke Kongo ezobonga te mpona nini bato baza na posa ya Nzambe te ntango nalobaka bato bayebaka yango te bakomona ndenge nazoloba lokola naza moto ya baparti pris o azoloba po ete boye nga naza kuna te nga naza prophète mandaté par Dieu lui-même omata okita kaka oyo nazoloba nde kosalema soki yo opengami olobi ke nazoloba po ete naza motu ya boye mais oyo nga nazoloba ezosale siko okoloba ndenge nini mabe naloba makambo esalema te me makambo nazoloba ezosalema yango nalobi ke lelo na butu Nzambe aye koyebisa ngai ke kota endo yebisa bato nyonso bakongole batika kisi wana message ya libo lelo na butu le 9/4/2024 mardi Nzambe aye kisi oyo ya munganga te soloka kindoki batu nyonso Kongo nyonso mobimba bati de baoyo bapumbwaka bakobanda kokweya batu ya bakisi okomona makambo ekoleka na nzela na bango nde Nzambe atindi ngai ke yebisa Kongole nyonso batika kisi en général bakisi nyonso basalelaka na mboka ya kobebisa batu ya kobebisa biloko bati mais yango ekoma lokola la protection parce que bango bamipesi nango ekomi lokola eloko ezoprotege bango donc opesi message ke batika yango nini oyo soki ezopromettre mpona koprotege bango parce que babi moto soki atiki nzela oyo faza na nzela moko oyo baatiki sikoyo message nini ezali esika nini okati message nayo ezali nini kati wana po epromettre ke atiki nzela oyo ezali ya kosala choix actuellement awa ntango toza na Nzambe nani azoprotege Nzambe te azalaka ne depuis kala bazalaki na mwa ignorance wana ngitala caméra pour zo sur bango soki kisi esungaka lelo toza na nzala bobenga kisi esungaka lelo bato bazolela te na bato ya kisi bazolela mbongo eza te o nguma sanzaka mbongo ya wapi basomba bavio tomona Kongo bavio eza wapi bato ya kisi ka okomona mokonzi songolo kisi me basanza basomba bavio tomona wapi Nzambe atindi ngai yebisa bakongole nyonso batika kindoki batika kisi bamama batika kindoki po ete nini bato bakobanda kopumbwa mikolo tozokende Nzambe akobanda kokata bango courant ekokata bakobanda kokuya mutaka mabele mama mutakala na butu toza na yo kaka awa napesi message eloko ya mibale Nzambe atindi ngai na campus université ya Kinshasa na université ba professeur bazo initier ba étudiant kisi bazo kotisa bango na ba science Nzambe aboy okomona ba événement ko salema na campus bazana ba bic moko ba salelaka o ba beki bic magique
na ba professeur na ba étudiant zamba bo yango okoyoka baliwa ba événement ya biloko kobeba côté ya campus yango zamba alobi mutu nyonso aza na campus étudiant bazokotisa yo na bakisi seku ezoya Zamba alingi bisusu kisi te tango na ye tango Yesu amonani boy alinga sungambo Satana akela mboka oyo te mutu akela yango ezanza yango alobi ke ava beta aya nano koyebisa bato ke batika kisi tango bakokufa bakoloba ke prophète aleka ki ezali kambo na ngai te ezali kambo ya Nzambe ya mibale to ya misatu. Message ezali bakonzi ya mboka bakongole batika kisoloka kina kopumbuka batika. Le premier message aux yango. Deuxième message au niveau ya campus la campus université ya Kinshasa batika ko initier bakindoki batika voilà abiki morale okomona mutu asilisi université musale ezate kobala ezate soki otali ezabakisi wana ndezo bloqué na kuna distingaki mayela brûler pour l'université basilisi zéro na terrain ba papa batindie ke mwana koluka mwa musala tozwa mwa kozongisa mbongo ekendaki bazana misala te otala bato bazomemela bato biloko na mutu ezaba ba licencier nde bazolala na misala ya butu ake kolala pona azwa mbongo lelo eloko te l'examen qui a musala te na mboka ou des ali peut-être que frappe aux amba pesier en face ya ba acte saki na kati ba université papa eza blocage te qui ces blocage ya misato l'état congolais andimaka kindoki te eza malamu te soki tondimi kindoki na mboka te Satana kufi l'état congolais andimaka makambo ya kindoki te soki l'état congolais azondima makambo ya kindoki te siko ngai nakoya kokangola kindoki ndengeni nakoya kokangola mboka ndengeni siko tokokangola mboka pona ni parla le banini sika wana c'est-à-dire l'état congolais andimaka makambo ya kindoki te eloko ekangi mboka eza kindoki c'est quoi eza Satana misalama mabende tozoya pona to déloger Satana alongwa Zambe a régné de toko komona bolamu. C'est le cas niveau justice bazo di bakindoki te vous proposer avant de pas vous proposer des sika là problème il faut yeba ke kindoki existe soki kindoki existe pas bongo Satana kufi boloba ke Satana existe akate Satana na mboko oyo azalaka te siko Zambe atindinga pona kosala ni musana ngezani est-ce que kindoki ezalaka te exemple na pesi bongo bakuluna eloko ezosala ningi ezaki ndoki te ba acte ya bakuluna ezaki ndoki mais na ba pays mosusu bandimaka biloko l'état pourquoi ndimaka kindoki eza eloko tozolinga totuna ayeba ke Satana azalaka aza ndoki mune abebisaka mais bandimaki kindoki existe awa tozoyebisa yo eza koboya koloba soki nabeleli awa ndenge nasana likabo ya kolongola kindoki nabeleli ke na bandako ya bato nyonso mama na papa baza na bana bandoki baya na bango leta soki aza bezwe ke amona démonstration batindi ata kombie baye na bana ya kindoki nasali musala bomoni ndenge kindoki elongwaka olingi kolekisa bana na mbangu te tala caméra yango message voilà na lobi boye soki leta azondima kindoki te un jour tosala ba démonstration na belela na caméra ba mama nyonso na ba papa baza na bana batungisaka bango na kindoki baya na bango epa na ngai na sala démonstration ba mona ndenge kindoki esilaka na bana tolongola ba kindoki combien de fois l'état pourquoi azondima kindoki te yango moni toza na pasi eza na ba papa mususu misale esila likolo ya bana na ye ba papa mususu misale esila likolo ya mwasi na ye mais kindoki existe pourquoi l'état congolais andimaka kindoki te soki kindoki n'existe pas ngai sikoyo Nzambe aponi ngai pona ni Nzambe aponi ngai pona misala mabe ya Satana nabundisa yango soki omoni pasteur azondima kindoki te ye moko aza ndoki lelo toponami na Nzambe eloko ya liboso tobunda misala ya Satana kobunda na Satana yango Nzambe aponi ngai pona ni Nzambe azalaka na baangelu Satana azalaka na bade na bademo babundaka. Mais lelo pourquoi l'état congolais andimaka makambo ya kindoki te
c'est pas yogite exemple oyo tokokoloba kindoki existe eza bakulu omoni tala loyenge ya bana na biso eza criminalité eleki ebele eza kindoki poison makambo mabe kobomana kama na gouvernement na kati ya entreprise ya ba misala partout kindoki c'est quoi misala mabe mutu akozala na pitié ya mutu ya monaka tu ko accompagner les autres qui doit diable na sini oui ben alobi ke soki kindoki n'existe pas boloba pe ke na satana pe azalaka te siko ngai na ye ko délivrer mboka pona nini pasi ekoti pona nini voilà pasi ezokota pona nini bato bazoloka mboka bato bazoloka mboka oyo elokama de nzambe alobi nalongola kolokama ya mboka wana sekindoki la 4e point tokende na 4e point en attendant s'il vous plaît azo rappeler bino papa azo démontrer ba point aux amatier bolanda yango ba mama bayeba ndenge ya kolamba kolamba mususu eza ya kindoki soki batie nzungu awa mama ko kolamba boyete eza kindoki eza na bato mosusu bapapa bazolia biloko ya kindoki mwasi fo alamba ya kotelema na loboko moko me naboyi kokota badetail mpo na ere kolamba fufu boye te otie nzungu awa boye ozolamba ozopesa biloko oyo bato oyo nzambe akela ozoloka bango yango monaka bamama bazoyaka minene bapapa mike omona yango te bongo okostata te yoka ndenge liboki ya makambo eza kobima ndeko po mosali ya nzambe prophète azopesa bavérité caché oyo nanga toyebaka te oui mwasi akokolamba fufu atie yango na se ya makolo na ye eza koloka bato ya eglize na ngai natangisa bango moto akolamba fufu ya kotelema na loboko moko asimbi nzungu na ye loboko moko azobalula biloko oyo azolesa bato oyo nzambe akela aloka yango te kindoki wana toboyi yango na mboka tala ndenge nayebisi yo ke kaka bamama nde bayaka minene bapapa bazaka mike okostata te lokolo oyebaka yango mpe mo avant yango sante eza nano kitoko jusque là po oyebaka ngai naza monene ndenge nini nzambe asalaka ngolu aboyisa ngai fufu na 6 mois na libumu ya mama nabimi 6 mois naboya fufu ti lelo naliaka fufu te tala grâce oyo nzambe asala ngai apreparaki bilo déjà avant apreparaka ngaki lokola na kosala mosala na ye na kolia biloko ya boye te oyoki asantula ngai déjà na bomwa na po ete ayebaki ke mabele masantu akoya asantula ngai na 6 mois naboyi fufu ti lelo naliaka fufu te mais à travers déjà message osala yango oyo bamama basambela kati ya mabele masantu bango nyonso bayebi likambo basalaka yango te bayebi awa papa révélation ya solo moto akowanga na yango te eza po ete fufu eza awa te mbele tozwi na nini nayebisi yo ndenge basalaka omoni ndenge bamama babalusaka boye alobi ata okei kotoyi okozongela ngai kawa même si bamama basaka mpe bamama bazaka mpe bainconsciente ayebi te ke oyo azosala nde eloko bazoloba koloka masanka ayeba yango tolobi ke komeka biloko oyo bozolambela bato oyo nzambe akela eza malamu te botika kobanda ozalaki kolamba po ete oyebaki te me lelo prophète oyo aza na miso alobi eza koloka akati bana moke papa zela moke bandeko wana ezali kati ya papa alobi po liboso eza nini bakonzi botika misala kindoki misala ya mabe totika yango parce que me baoyo bapumbukaka moyibi eza misala ya satana me baoyo bapumbukaka babana kokweyaka bolumbu to balingi natuna boye pourquoi bakonzi na bato mosusu bapoliticien bayaka koluka elongi ya nzambe te ya vite mpe ya banganga ya mibale baprofesseur ya niveau universitaire niveau campus bozo kopesaka bana bastylo magique botika koinitie bana papa belobeli yango ya misato abeti lisusu mbonda ya misato lobi par rapport ya misato lobi par rapport ya tobi ya bondoki mibale tolobi ya kama université campus ya l'état congolais oyebaka kindoki ezali koboya te yebaki ntango oboyi kindoki seke oboyi mpe satana so oboyi satana seke mosala ya prophète eza susu te lokola prophète azali motindami ya nzambe
aza messager aux abazo tinda atindi ce qui ayebi pas bundisa mais c'est là ma bese que Satan azo exister l'état congolais récolte le diable azala de mutu akangi mboka oyo Satana yamine déloger ye ba maman balora fufu botiro balora fufu na c'est passé bozo loka mabota oui na ba papa na ba kene liboso ezali te boye ba kayango te bino ma maman très bien boye ba kayango te bosala ngo ba maman bokola ka biso ba kolsa biso ba ba yeba kate oui mais le oyo na difficulté dans la grâce la réalité est comme bima ozo koyoka ça boye ko salela yango et quand c'est parce que ozu message oui aboko ce message mais yo ko ozu message parce que message otie fufu ya mai na moto otie fufu oluki mwa nini ya mulai voilà babengaka nini ebonga soit nini tabouret ya mwa mulai otie fufu esika wana obandi kobalusa koto loboko ekangami me awa te kotia nzungu na se ya makolo te eza bundoki nde biloko ozomona lelo oyo bana basi bakomi ebele bana basi bana mibali mu donc biso tozosilaka zoto tokufaka avant maman baza koyoka biso sans le savoir sikoyo tokosala nini nani andimaka biloko oyo omwe ndenge na ye papa tokei tokende tremblement de terre na mboka la République démocratique du Congo oui yango mpona nini na avansaka avant il faut kopesa biloko bato bayebi te naye koyebisa ke ntango nazoloba leta aya tobondela eza mpona mipepe nyonso elongo lokola leta azoya te me ngai nazoannonce kaka mbula ekonoka eza devoir na ngai mbula ekonoka ya mabe bozomona gouvernement ya sikebi ebimi babimisi mama mwana mwasi tala ba inondation tala ba kake na ebande nanu asali nano te nalobi boye nayebisaki yo ke eloko te me tala sikoyo ntango abimi makambo ebandi nano papa toza na ebandeli nano omoni te moyi ekopela nayebi message opesaka biso bayeke ane oyo ezali ane ya malédiction oui yango batie mwana mwasi mpona accomplir ke eza ne ya malédiction bandaki na janvier na bamati ya kan awa ebele baprophétie ebele bapaster tokolonga eloko te awa malédiction se bandaki tolongi te mpe lelo kimi ekoti ta paster to prophète bazo basi likambo wana te silence radio namoni ozokoki koloba ane oyo eza malédiction kandi kolobaka yango awa lelo oyo mwana mwasi abimi ekokisami bato oyo nyonso oyo ya ngai nayebisaki oke nayebisaka bango bien avant janvier ke gouvernement oyo ekobima bokoseka nayebisa bango nyonso bayebi yango bokoseka toseki te tala sikoyo mama abimi mbula moyi nano epeli nano te moyi oyo tozozela nano bomoni nano te oyo ezaka muke chauffage ezoya mbula nano esili te ekobeta omoni elembo esalamaki na nani na kishishe te na kalemi lipate toboki ezoversema nayebisaki yo eza kanda eza ba inondation lipata efungwami ezoverse mai na lak ezali kolakisa ke kanda ba inondation ekoza yango moni nalobaki ke avant mbula ebeta mungulu oyokaki mikolo kake te kake moko ya liseki te nzambe azolela mwana na ye toyokani eloko mosusu papa likambo ya Goma kotombe yo nazobelela naza bezwe Goma etombe te nazobelela naza bezwe te ke Goma etombe nazobelela bakonzi baya tosambe na radara na ngai nazomona Goma ezotombe me yango nazobelela mpona nayebisi yo ke eloko oyo ezalaki kobatela yango naleki ke soki ekwei eke na annonce te bakolobaka no azalaki kolobaka eloko ezalaki kobatela sikoyo ebateli te yango ngai mokolo eloko wana nazongeli ke radara na ngai ezolakisa ngai kaka kokwea ya Goma me nalingi Goma etombe te me bakonzi soki baza bezwe ya peuple baya tosambela Nzambe asala nini atelemisi sa miracle na ye dede ba M23 bako avancer oyo eza Nzambe ngai te na politicien te nazoloba mpona ni tango bakobanda ko avancer
boya koloa ke ba prophète bazalaki te o tozwa bato bakende ko sambela Goma yo ava bakende ko sambela Goma yo nazo sambela la Goma kwete nano etombe te na yebisi ke na radar na ngai nazo mona kaka ezo tombe mais bakonzi baya to sala nyonso to sambela molimo ya ko tombe wana elongo maintenant papa tango yo okana ka le sambo pour la Congo est-ce que le livre vraiment tous à la claire comment on a osé le caractère parti est mboka ba 13 ans partout et aussi réellement que ba koza mboka oyo bi ozata contact na bango te ba rapprocher bino ça le sambo est-ce que premier vraiment que congolais kimia écoute totalement la carte mabela pour to apesa ka kimia te ko sala musala pona ni batu nyonso babelaka to sambelaka awa bakomaka kito azolinga na yebisa yo ke depuis nazawa batu nyonso tozo sambela na bango papa ba opéraka bango te ah bon oui ni mwana na ngai tiaka ndaka hôpital oyoki bikabo wana ezosala bango ngolu zambe ye moko azosunga bango soki Yesu apesaka kimia te ayebisaki yo Yesu abimina kishishe ni 23 basalini bakimi obosani débandage total sans limite beta alors ça c'est kimia kandenge tozaboye eza pote bato bayebi nzambe te na bato bayebi nzambe papa na kotele makale loyo tolobi likambo pe omoni efe salemi kimieko nzambe azali abundela Israel kana bakake omoni bakake ona salaki wana kake betaki na butu wana tokoki kolobaka boye ke boma ba rebele nyonso tongo etani bokuti ba rebele nyonso baladi bakufa kimi esalini zamba azana ba mécanisme ebele ya kosisa bitu problème ya biso ba congolais tongimaka makambo ya nzambe te mela mai muki papa ok ndeko na ngai boza kolanda koba tozosolola papa oyo etali Congo ntango yokanisaka kelelo oyo na effort na yo tona makasi tona babisikle na yo oza nango okeyoki kobunda mpona luka kimia ya Congo jamais ezozanga na kati ya Congo o papa azobetaka mbunda chaque jour ezali nini virtualité ezozanga kati na biso yango nde ezali arme kilo oyo eza otambola na yango oyo aza kobelela te bakonzi boye bozwa arme oyo ezali epai na ye munduki ete munduki mo spirituel soki abakisi yango kati ya misala oyo boza kosala développement Congo ekomona na mbala moko mpe Congo ekokumbuka ekokuma mboka esengo tokota na mabele oyo alobaki terre mabele babengi carte spirituelle du nouveau Congo yango oyo abele masantu po tokota yango esengeli nini tobakisa munduki oyo ezali kati na ye totika orgueil mine na pamba abetaki mondo la fois passé baki ezala mokonzi moko te oyo akota gouvernement akotaka azalaka na mbongo azalaki te bokendaka babola bozwi bomengo kuna mpasi eza kati na ye ke ye akoma kobebisaka bambongo mpo aluka bino boye epai na ye totika orgueil papa likambo mosusu chômage na kati ya mboka Congo nyonso nazoloba papa mieux batraite ngai ndenge bakotraite ngai me kaka oyo nazoloba soki esalami te nakosaki nakebaka mingi baventurier bazwaka chance bike bino toloba mingi makambo osala oyo makambo osala ya solo baventurier nde bazozwa bavantage koleka bino pourquoi bongo motema mabe ebele baprofete mingi bazopesaka bazowelisaka oto prier pour la nation babimi ebele me namona koyo na kati bagroupe wana te otango mosusu ye po boyaka lobi osangana baningi naka tolobi ke ozala profete moko ti to base mo tokopelaka naye eza pe ntango mosusu pe eza pe na lokola lobi kozala loboko aze nango kuna mpe mwa ogeye egoiste lokuta ebongisaka moto etabiya ntango mosusu lokola loyebi ke yo kopelaka na nzambe yango koma ogeye egoiste okosangana na baninga te okoluka baninga te mitiki eza kuna nango moko ekobebisa ya kitoko ata bozwi ya kitoko muke botie na ya mabe nte kobebisa ya kitoko c'est-à-dire ndenge naza na bozambe boye soki nasangani na bato ya mabe bakobebisa ngai tosisi papa ntango eza moki tokontinue voilà ça a été plaisir osolola papa quand même boyoki makalisi mingi ebimi lelo oyo papa pesi bamessage oyo ozali bapesi ezali presque 5 bamessage bamama boyebaka te ngai mpe nayebaka te bonga na condamné pa mama ezali te parce que ezalaki ignorance mais zabaka biso mawa mpasi toyebaka te mais lokola toyoki message yango lelo oyo tobongwama baprofesseur na bauniversité bano bazotalisa kuna baza mayele oyo zamba apesa bango tikake bamayele na bango ezala développé par rapport
et bah maté on peut savoir et nous on peut savoir bic magique nous peut savoir la spiritualité on allait contrer dans les Zambé pour le kaka pour le solo quoi si quand zela okokoya ka bolumbo ko kaka soni quand les Zambé comme peine on s'en coller le but là on va ça le côté parce que on a eu de bénéficier message orienté parler mais ezali bilei autre on va au poste ce tout message à nous ba questionnaire numéro na nga ngwana on yo benga papa direct benga e si vous avez mituna o ki kenga na tunité benga petit benga mituna na ko yesika papa na ko ça mituna pas na pour appeler ça eyano papa merci de marquer bisoto pour cette na bino na mikozali koya merci bon voilà merci beaucoup à Wilfried Samba merci à Écrit Mateta Benjamin Kilonga maman Bolandi biso bozali et belé na maman de contrôler toujours la niveau rédaction Medine Kambembe ça a été plaisir pour nous. Vous êtes nombreux même au niveau de la diaspora. Vous avez un message surtout dans la France. Ça me bimaka, le coup la mo pépé. Aux gens léger, ma belle koya a. Pour ça, nous avons le bakate oyoki. Donc à la prochaine, ma sokolé ça se goûter. Merci. Bye. Bye.